ndenge efandaki banda tongo olika munini nzambe na ngai. Ah ya Mila baby. Ah mama yana makambo mosusu nakolobaka te nakoki kolobaka te boza mikoloko osala makasi eloko oyo oza makasi nango eza kolia ebeli basani oyo banda ntongo tokomi ti 13h ngai ya ngani ngai nasala da une semaine nanga nasokola basani nasimba lisusu sani te kangam nasala bebi eloko nini ezotungisa wani bebi bebi pota oyo ndenge eza boye esala ta 3 semaines yokangaka bandi bebi eza koboya kaka kosala mosala be nga mutu nazokisaki yo to eza nini mpenza 3 sani ata bino moko vraiment bolongola wana na ozona opanza olongola na nga te nga nasimba nange loto mama siko potongo yo moko lobeseli 3 semaines okangaka bandage na liboko siko bebi longola basi ezitala ezosini pampamba omoni okunakendaki kaka na ntongo atenga pansement ya ofele tika na yo toyebi deja kolinga mosala te omoni so na fc jimi abeta bino naosala biloko esu pasi boyebi ye mpe bien ndenge azala aya akutaka sali te boye ate ezalaki nango pota oyo te bebi yo olingi ndeka mosala te na libala ovanda ndenge nini Tika pardon. Namoni bilongite loka makofi koto ngao nzete koto ngao na ebisi bango na zana mamalaki na zana bana bibare aotali baby to kebi yaka basaboy na robi yaka zela nanu banani ba ebisa kinga na mboko na simba kanzete ezale kila Jeremy Yesu bakotinga chobo bato molingi bora ya mama leki na beti yo bazaki ebele na monelo ngi koto mbe bato beloko ebele ngi mobali munene boye babeti na nzama eta moko récupérer te faut eza ya aki boto na bangala pe atiki yo ko baby to kebi tumba olinga bitumba mbangu yo sai mosa kale ki na seka mosa olingi na barukelo ndiki babeti nguna beta yo baby te kopita bango te soki na jongi bakobeta biso te baby te bazonga te tomema banimbondo kozonga te pardon na te mama leki na ko defendre na mboko bana pota na liboko mais simba ayo simbi kombo komba moto simba nete mama leki natika bitumba kokende te Jerema komona kaka ngai soki na jongi te Jerema komona makasi okunda na yo te libondo yo za mobali makasi na yebi yo na yebi lokwa basaki ebele yango na Le Seigneur a dit dans sa parole, je place devant vous deux chemins, la vie et la mort. Mais je vous conseillerais de choisir la vie. Maman! Nabana ubongisa ba ndeti basanyo oyo ya oya mbona yete ko yo ko se basa bukumo yo kana yo sela yo sala yesela yo sala libanda ayisenga mwana za kubela za usasa te makoli yango wana ngai na ikoti na kati pona la nje loko ye nke wana na kanka tu oyibisa nini mutu te mama mutu kama mwisi mama pona voiture tubungisi deja na sukuri nyoso tina kati mais pine mogunde o ya sima na moni on deje mpepeza te obongisi mutu kamboko ndeza kobeba yo moni za kobeba o mususu obongisi te po ozaki na idée te ke na bongisa wa mususu mama obima na ngotela siko mususu d'habitude nde mo yibisanga ubima na voiture sere couleur nde mo lati yango nde na moni nkande mo lati na bongisi o ya couleur multicolore. So faina zela ti erna na bengi yo obengi mutai obongisa to bino boye bosa ni ba ba to ba ko bimisa pini bien poko we sai papa te a changer pini na tindi mwano ya kwado na ngabwa
atia mpepe. Soko atia mpepe azongisi pine après ici. Bien abungsaka oh wana mususu mama. Voilà, mais nous n'avons c'est pas cassé. Au fond, lire. Oui, c'est qui, s'il vous plaît? C'est moi. Entre. Bonjour. Comment vous allez? Enfin. Papa n'est pas là. Tu viens pour vous rendre visite et puis... Papa. Bonjour. Julia, Papa. ça va? Très bien. Tu es venue nous rendre visite? Oui. Tu as déjà parlé à ta mère? Pas encore. On a commis si vous ne savez même pas 10 minutes. Chérie, tu permets que je sois là où que j'entre dans la chambre? Je peux être là? Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Au fond, on a poussé les commis sur la papa. Il y a moins dans votre parole. Tu as un comme ça, papa, il va là. C'est bon? Oui, c'est bon. Tout le monde va bien? Oui, ça va. Parle. Où va le pied? Chérie, je peux me mettre? Ça va. Ouais, ça va. Ta mère et moi, nous nous portons bien. Sauf que j'avais fait des petites grippes avec la saison sèche qui commence. Alors, c'est quoi le problème? Ben, alors on est en fait, non? C'est gentil. Ouais. Et puis, mon papa, moi, ma problème est en raté. Nous avons bref. Maman, et puis, mon maman à l'université, il a attaqué en bande classique. Moi, bilamba, mon bapéri, comme péri que les pembe, mais sinon, il n'a qu'à ne mon bapé, ça n'a combo de maman. Et comme ma fille, elle a la tapéri qui a pembe. C'est quoi? Moi, bilamba, ma basket, moi, bilou, au cas accessoire, on a vu tout basi. Et c'est maman, maman, a une possibilité. La tendance, c'est un attaque qui ne pas maman, na okuna. Maman, t'es si nanayas. Na yana sola peka na binomba. Moi yana sola na maman et mon meilleur peka le cause ça peka bien. Oyo kamo ba biloka miki donc lundi oyo to banda. Na zata na biloko asikate papa oyo nyonso kominga ka. Donc on que ça va test, ba inscription on la takabu. Classe peso boy kaka. Yo no ben na ya comme ça na week-end na zata mo elo mona ko tata zandu. Na mona pe maman na ba péri qui a bien. Yo no ben na ya. On va périr, qui a montré, bah genre au caca, bah on a besoin non? Non, pas que l'université, non, moi je te comprends. Moi je te comprends que tu es déjà une grande fille. Il faut plus ou moins la maman d'Inana. Il faut être présentable. Hein? Donc vous avez totalement raison. Totalement raison. Bon. Sandales, la basket.
c'est qu'on soit pécioté. Faut pourquoi tu as cité le nom de ta maman? Pourquoi tu as dit que maman t'inengaye pas na maman? Oh, sa maman no soni tina niveau. Oh, maman dans un bloc, tu maman dans un ndoki. Oh, qui fait soni tina niveau. Maman susu, yo maman na yo atindi maman susu. Quand on a moi c'est moi quoi. Yé, maman na moi na suité. Sona lobi mabali makasina s'excuser là. Papa suye si tu n'as même pas pu savoir que tu es dans un bon ya yo pesi ngai. Non mais yo bona lo maman. C'est ça. On a raison. Pourquoi que c'est pas bon côté? Qu'est-ce que c'est bon? C'est ça que je suis en train train de dire. Responsable, c'est ta fille. C'est ça que je suis en train de dire que bon mon amant c'est toi qui gère ça. Elle a besoin d'argent. Moi je n'ai rien. C'est maman qui gère tout. C'est elle qui gère tout. Je suis géré par ma femme. Tu ne peux quand même pas dire à ta maman de prendre ses responsabilités. Et c'est elle qui a continué à me chercher des problèmes. Tu veux que ma femme se fâche contre moi? C'est ça? C'est ça, c'est $50 pour ça que. Ok. $50, $50. Oui, mais ça vient déjà, maman. Ça vient déjà. Mais ça vient déjà. $50, ça vient déjà. Oh, mais c'est qui maman. Mais on doit soigner moi non. On va poche na yo on fait ça la course na yo. Nanda kunanga. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? Bongo nanga. Dans la charge la famille na yo ya moi na. Chérie. Non. Je suis soumis à toi. Laza na moi la té. Je suis soumis à toi. Tu dois m'aimer. Tu dois m'aimer. Moi na té. Na moi la té. Donc il faut ça effort aux doigts moi en charge. Nanda kunanga bongo na yo ebimate pour nous bana batu. Non. Non mais non. Non. C'est l'erreur que j'ai commise. Cause en bon, on a c'est bizarrement aussi. C'est ça. Soumis. Soumis. Je regrette. Il fallait mettre dans un foyer, c'est la femme qui est soumise. C'est pas ton problème. Nous avons créé notre style de vie. C'est notre style de vie. Change à moi, $50, tu vas rapidement acheter quelque chose avec $50, d'accord? Mais papa, il faut le bailler. Alors, il faut que je change à moi. C'est ça, il y a une fois tu changes, ok, quand tu changes. Mon papa est devenu un homme soumis. Non, je te dis que tu es ma fille, tu as pas les $50 que j'avais. Comment tu dis ça? C'est là, ça y est. Papa Mapuata. On a ni boy ndingi ni papa. Mbote no. Bon, kotuna nga nini eza mwa pasi papa. Nga na yaka na awa te. Na mboka oyo naza sûr que boyebi nga malamu. Boyebi bana na nga malamu. Bana na nga ba respectaka mutu nyonso, papa nyonso aza papa, mama nyonso to aza mama. Pona éducation ya bana na nga. Papa Mapuata, pekisa mwana na yo Jérémie na bana na nga. Atika misu na likola bana na nga. Ayebi Jimmy très bien. Jimmy na benda kayema to ina biko simba Jérémie na nzoto te, nga mona yo kuta na yo papa ya Jérémie. Pekisa Jérémie. Yo kanano te mama. Tu okuta nga boende na dali boyebite. Longola no lisapino wani index yo sakola kisanga wana longola lisapino ni index lobana mundu kuzoti anga index pona nini ça va papa Mapata na longoli na tiki pekisa mwana na yo atika bana nanga na munoko na ye atika na lingite bana nga baba na mike baza mbula moko te na Jérémie na mboka o nano yoka te mwana nanga atumoli mutu baye kopesela nga rapport kuna be makelele kuna nano yoka te Nanzela mai kolanda bana bakende bilanga kolanda bana bakende boy Jérémie eza nini na ngai na lingi te na lingi na ngai te. Bon mere en tout cas merci na ndenge ko pesa ngai rapport ngodi ndenge za boy soki za ke bateka ka mwana menka deja na teka Jérémie mamo teka e so penda na bana na nga o teka e soki na teki yanga mono ko pe ngai yo na mwana mobali en plus aza problème pona yo
aza problème Jérémie ezaka abundaki kuna asonaki kuna balandaki ye kuna biso na kan nga père nanga zalaka détenu na tango ya Mobutu Jérémie kutu bazo pesa rapport te ngai na zo yeba na 1988 wana na bimaka na grenade ya pere na kene nango na école na biso na cancer nga na bomba camarade na ngai pour ka ba biloko biso ba munition ba botoroka ngai c'est que Jérémie azwayo te mobimba azwayo mais siko ngai na mibatele na ngai na tika na ngai makambo wana otiki kolinga te siko lokoli papa mapata pekisa ye apona penza mapangu mususu poturo Jimmy soka beti ye wana pa beti ngai wana pa beti ngai mais ngai na kubenda ye matoi mais quand même oyebi déjà que na yebisi yo oye ko ya te oye ko yoko koka yango te mere oye ko yoko koka yango te boko kima yozo tumure ise faze mere ngai na katanga ngalo ko boma mutu na mboko oyo kaka pona Jérémie na ko boma mutu ngalo ko bisaba yonetu bo bamona makela na ngai moko na wetangi les champs de GG tangi ko tono ko zwa mutu mususu ache Yaka. Jérémie yaka. Ninango. Ya, naso bengo zo tunanga ni nyango. Ninango zawana. Ba bengi nani? Nani Jérémie? Nani abengi Jérémie? Ngai nde na bengi Jérémie. Nanga abengi Jérémie. Ngai. Nasali geste munoko na ngai. Yo komeno kwa ba camarade? Na nini? Ngana utima ya na biso ke utika ngana mai. Soto zeba camarade ngena biso to kende biso mbale. Ya soro penza nzambe apesa keloko ya malamu ti. Surtout soke bibi na ndenge ya mabe. Oko joka ya mabe ko leka. Yango moni nzambe patala ki habite Mobutu akufa ne kaka. Keba. Sakana na ngai na Mobutu te. Na sako na ko bomo po na Mobutu e ba ngai te. Yo penza yo. Jérémie. Uzarukira ngai ni na mboko oyo. Nasani. Mame sera yao. Yo na bana na nini? Bana ni wa basi na salite wana. Toyoka na bango te na linga bango te. Loko boyoka na kate obana ko kende ko kale bango na mai. Jérémie nini na yo? Na kale bango na mai te. Bazoleka nga nazoleka ezaki pembe na mai. Lisali ke tango ba leki nga pe na leki e matinga itango e matinga sko fena sani. So moni mtu boyoka na te ba poste matreza ba posta ko finga ya ko bunda ya ko tumola ya ko swana ba posta na nde matenga. No shora pona mwana ya soda. Na yebite Jérémie natikale mboko oyo otikale kuvanda po tikale kusala makambo na mususu ngola na Mobutu makambo ya Mobutu ezo kota ndenge nini tino to pekso makambo na ko bana na mabena yo na kusuka na mutu mususu finga ngai kufinga Mobutu te tino ngai na koma boy eta poni ya Mobutu oyo ndo zano biteke Mobutu akufa ngane fona yebisaka yo ye mama Esther loba na ye boy so asa na posa likambo aloba na ngai moko apesela nga rapporter parce que yondo zawana na tikala ko pesa rapport à Mobutu epa na ote ba problème na ngala Mobutu esuka epa na ngambo ngamo mna ebike Mobutu oyebi oso manke ngai nasalini ngara kondi mangana salo mabe ngai moko na bina ko salo mabe avake mama Esther wana tinda yo sibaso mwana na ya mobali za so luka beta yo ya za mwana mbali ye mama Esther aza mwana mobali na gangi so azo ayoka et servir nga de quelque chose papa botika ngana sala l'aise muto boyoka na kate so monani il faut bo swana bo bunda bo finga na bo sa makambo ya mabe po boyoka na kate bana ne wana basaba très impoli nalinga bango te oyeba ko zala ko feline omoni orphelin mwinge Mobutu atika na défaut so zaka mwasi ndo za amoureux desi mama na akufali wa mabe ko ruka to kufali wa mama na yo akufa ndeni yo omene libere ya mama na yo na ebite na ko so bilo mse ko pecho pasi na motema te ngelo ko pesa nga pasi zaka liwa Mobutu Tunga. Yelo pesa nga pasi yango. Ozo continue kaka. Na dole bango ozo kaka te. Obi ke lelo lotinga penza o lota kinga ti o yipsanga na na décision ya munoko na ngezo boucher comme. Iyo solo. Era posolo ba. Eluba vika bitana lisolo nini onso. Te munoko so kan posolo ba ya na okeluba na nani. Funa tonga na yo za yanga. Po sali o bomba.
Et que toi, on a balabala. Mathieu, on a raboué. Réseaux sociaux. Mikolo, Péka. Oui, mais tu as un bureau, Mikolo, on va ça, on va réseaux sociaux. Somme. Makasi, au moins, on a un drapeau, on a un sima. Mbala moko. Mais c'est bien le réseau pour ta pata. Et les autres pour ta mission, ta mission. Et comme il y a mamé, achète na YouTube. Non, ça va tu vas ça, mais franchement, la pata na ba réseaux sociaux. T'as un problème là, non, non, ça n'a bien. T'as un bossé, ça. Ça, ah, bon, beaucoup, ça semble. Maintenant, moi, ça pour fatiguer moi, là, 7 mois. Mais nous, on a cotisé 23 ans. Il va là, fiancé. Donc, basi, nous, on se bat, on les calme. Balata, nous, pantalon. Si mes étés, à mon athée. Il y a un sens de. Maman, t'as là. Et mon nom, Mituna, et Zaranini. Pour mon azela, qui est l'eau, mon boy. Si nous avons la bien à quel moment il y a 300, 500, la tienne en zoto. Et ça, la tienne en haut. Il y a un bénéfice là. Et cassé. Mais bénéfice, je pose à Matsayo. Et bien, poste na nous tout quand on poste. On y gagne na bout. Et le monde a c'est la cage à comme ça cage jenga mon habit thème. Ah bon? Na tala. Na romi là. Donc mimi mon bimba. Donc ndo ya msana là. On a yela ende ni mama. Oh. Do ifo linga yo, moni nde mibali batambolaka. Ana mwa mwasi mo bachaka liso osepane. Amoni mo mwasi mo motemi tuti. Do ipona yo na no sala ngoti. Yo na mona mobali na nzela ta oleka motema no nyingani. Boniko to ebani te bébé. Donc yo c'est que mibali belé ba ngisa motema no. Non, bazat. Pona la tende mibali ya oui. Mais oui, c'est que mibali nyonso RDC kitoko ba bouger au motema c'est grave. Pour soi ko za ne kitoko mane mukie peut-être na guna mati. Mais il y a la baguna biso so mon openza. So guna o eza boss. Ya. Tena ikana ye ba ide. Tena tuni yo. Soki ayebi so kaka je t'aime oboya. Atando za nanda kwa gibo. Te mutuna. Nabo ya pwani. Ngaba na bandifa pembe. Na ndenge oza kutu marier. Tout est calé solo ana. Mais quand on fait pour les achats na eh. Sur la Monique Ngaba la Linda. Que tu vas dire tout ça ni partout. Il y aura la biso. On m'a dit na lelo. On m'a dit na lelo. Ce qu'a proposé nga. Non, boyate. Non linké. Mais non forcé été. Et ça y est. Et puis on a demandé fois pembe. Avant d'aller à Gipota, il y a des formalités pour la femme mariée, la femme liberté. Mais ce qui est la vérité, je suis là. Ok. Oh non, ok. Et même si on a tout bunda makasi. On dit bate. Ngapa na kosenga na osenga tina butu tina moi ngala kokoma mbanda na. Oto kokoma na mbanda. Na ngate zana biso. Papa qui? Boni. La senga qui mona la fumbwa. Alamba. Tetika ni wana bai fumbwa na kitoko. Oui, carrément. Na ki mwa kala papa qui. Boni. Ça va? Ngamu tunaocho tongo kasiko ebi ke yo pena. Nayoki nyasa. Nayoki ni bosolo. Nayoki ni tenko mona. Ah ya solo Allez, vous allez bien. Ah merci chérie, papa. Non na veranda. Mami, ayoki. Asa yoki. Asa ni lote atika. Ah? Asa yoki. Yo banga makamte. Asa yoki. Oli a moto. Asa yoki. Te. Yo zana lio bimsa ba gref na butu. Yange bimana moy me yanga. Oyebi moto volcan. Tika te. Oyebi moto volcan de. To tika. Ata moy eza makasi yango epela. Ndenga. Ki azawa. Ata so ayoki ose lote. Mais zana yebisa omoni boss. Kokimele mauté. Maman, Robert. Ngai, papa qui? Tellement naza na rendez-vous bazozela la restaurant habité na melade. Tete hier zitika. Kande ovana ndako boy. Abi matala balcon te. Moi je suis pas de ceux qui vanda kawana abando simbo kaka moi Oui, bise grâce à moi. Suis bise à Rosalamo. Moi tento. Moi te. Maman, tu continues à bureau, tu continues à bureau.
mais yoka otapesi makambo te mama nini ozorepeta makasi makasi kande biso nyonso toceya tozelaka jour ya je wana eyebima Limbondo baby tika distraction makambo na osolola awa eza important te oyo tozotuma mponde kala te momboya moto epela nani sava kasi boyoka ngai Limbondo oza yaya longola makila moto tala moto na yo yango ozopesi bandeko na yo okomaka likambo moke bindo wana boke obunda likambo moke bebi ye wana ke obunda na mai kobunda na mboka oyo nyonso tu bokomi banani ale motema moto na bino ale bopesi yango pe mande awa akomi pe kaka lokwa bino nga nalingi nanga makambo te botika eza makambo oyo ya ba Jérémie oyo ya baluna oyo papa ba Jérémie oyo soki botika nalingi na ngai te ozanga lipa ozanga ya olia ozanga ya komela tokendaka na porte ya motu te tokendaka na baporte ya bato mpona koluka makambo te ezaka so tokoti na lopango ya moto ezaka tokendeli likambo nga nalingi te awa boza bino na moto akotela bino te tata mwasi na bino ye wana mbongo ebele na Kinshasa mutu munene ayebi kutu te ke biso tozalaka na mokili oyo mbongo ebele nalinga kita katela linga na journée na longola nanga nde numéro na ye na téléphone nazalaki nango wana bandai kosala na longola nanga po mutu bomba na bengaka ye ngai abenganga buriki abenga burik nga benganga burik nga benga spitid abenga spitid mama lobana yo ngai bongo ngai spitid alobana ngai yo olingi miziki na mboka baninga bazotanga na ebisi osana ni tinela mona somba kwanga abi spitid tango sika mboka kwanga baby eloko mama yake azolo bawa anazana raison Limbondo baby yo sengaki tantine mbongo yo ese tantine zande kono yo ngana tsana ne pana yo tera baby ngana tsana ne pana yo ozande kwa mama nanga so ba yo yaya mama oya boti te yaya ye opendande baby omoni mama na bino leki na yo beya na te maleki tika na bisa baby pona nini te yo mukupinzo ngai ba beta ngai na mboka awa likolo na yo omoni mama na bino aza mwana suka ba mama na biso ava mama kufa alobana ngai Limbondo na tikeli oleki na ngai tata na bino na simba ye na nzoto mokolo moko Limbondo mama bino fa kufa loba nini atikeli ngai yo zaleki mwana suka ba makambo yo simba papa na nzoto makambo yo kanga omoni eloko mwana ucholoba ebemba makambo kufa sumba mibale yo osimba tata na nzoto pwani tenge yo mto koma tata yo mto omoni eloko mwana ucholoba tolandi yo osaka ndoki osaka ndoki boyoka te pwani mpenza bebi na yo sikobino na bino bozobomanaka boyekolanda ye te yo okomprendre yaka wana moto Limbondo zonga nanu konzambe na ngalo likabu nini oyo bebe osimba na nzoto mwana simbinga na nzoto bebe osimbelinga njese betika na kosala belo mate makambo Jeremi mutu mabe zosala mboka bebe yo make ngai ase kufa na simba ye te bebi yo simba papa na ngai yo simba papa na ngai deja yo simba na nzoto na mboka oga ba etike makambo akufa tika yo ba etike yo bato mikolo bakoma lokwa bana mike mama yake bebe asimbinga na nzoto ngai nazoki ya simitiere mama nayebisa mamake mwana yaleki na suka atelemelinga bebi onga bebi nga na sukoli yo bebi na sukoli bebi awa me poza yeye na ye
te. Baby nga sukuna yo. Bela aw lekili bumu awa. Ngana lamela kyo biloko liaki te. Naliaki baby. Esingo, tuko simaka bana nzoto po. Na simiki na nzoto te alinga beta mama na bino baby. Fa otika beta Papa yo ka te so biso to luka to. Obi yo san to ke baby yo. Biso po ani. Fa otika beta Esther oza mutu bankasi. Ah! Zwa yo. Ngana zwa yo Esther ngana. Na bien, olokote baby yo. Oui, obengenga mingi nazaki na musala et tout, na pas qu'ils sont dans une date na relancer. Pardon? Attends. Bon, quand c'est na RDC, ceux qui mutaza chef, alors tambongo. Mais oui, na yebi que na poto bon musala les a pas si kola mukatongo, oui. Mais la tiene le 500 €. Imaginez ce qu'au euro et les $, na likolo. Ben oui, natine le mbongo ebele. Natine liyo mbongo ebele 500 €, c'est bon. Pour avoir laissé dans ma charge, oh yo kuto qui parate. Normalement, ils sont la famille, musu muto, soit dans la photo, oh qui fait famille. Mais si comme ils ont motivé la charge, ils sont là. Quand c'est déjà pour nous un problème, mais soit ils pensent que c'est dérangé. Mais quand l'hôpital va vivre avec ça $300. La paix c'est qu'on a. Et moi, il y a des faits, on a musu soit kufa, a dit qu'on a classe. Donc, on a dépensé. Donc, on a fait des Nasa bilan na fin de l'année, tout nasa bilan na fin ya mois ou ya semaine. Mais ils ont trop, on a dépensé mingi. Bien on est bon. Il y a une semaine on a tiré les 20 personnes pour. Mais oui, na boité. Si na boité na lobby qui est la tindi bambongo c'est bon. Oui, na suis engagement moi na moko awa donc il faut na foutre les classes. Bon, moi, la camarade n'a pas ouais, il faut la foutre là, ceux qui $700, oui. Bien, ouais. Famille. Donc, d'abord, on a une famille, il faut les bossos, et après, on se fait si ma oui, naebi. Mais moi, on a peu à qui camarade n'a pas koufa, donc, ma choité. Eh, yebsa n'y sont en de l'eau courant, semaine. D'accord, ok. Mais bon, déranger un bon maman bon, t'es mon naïbi fin de mois, il faut n'atteindre autant. Ça c'est le calcul, il y a bon, on est sur la tine de la rabine dans la famille, donc on a dépassé déjà $5,000. Donc il faut beaucoup calmer, il faut se calmer, ok? D'accord. Naïbi c'est que koya si côté ya kanaba. Vacances, comme ça, si vous avez des vacances, quand vous avez des vacances, c'est bon. Comme ça, vous avez dans une flat ou bien appartement. D'accord, ok. Merci. Bye, bisous. Bye. Message chérie. Oui. Message moi, on n'a pas aussi quelque chose. Julia. On sait quelque chose, mais serait-ce que. Puisque c'est-à-dire ce que les gros autres de la bateau à $300 na compte pour tu vois c'est l'enfant moi nangaza moi nayo il faut quand même que kuna pas mon que papa zana na tangi message na préféré na tangi ça ngo pour ça te que oti pananga. Si tu peux aussi voir la situation de l'enfant de manière à ce que tout résoudre tant soit peu parce que maman n'a pas maïs le coulayote et moi je loue Dieu ceux qui nous a qui n'a pas le coulayote avec cette situation que je suis en train de passer. Ça serait une monstre bordel. Je loue Dieu de t'avoir dit Nana, la douce, ma femme, tu es en train de nous aider, nous tous. Tu as de la promotion. Fais en sorte aussi que mon bal noir c'est pas la peau. Toujours mon bal les autres qu'il faut occuper moi. Il faut occuper moi. Ok. Moi, non mais. Bien moi, na au bout de la question on a causé la montagne. Yo ozo confort de makamtondeni. Moi nangaza moi na yo. Hein? Moi na oya yoza moi nanga. Comment est-ce que Koko s'est séparé bon?
Oli molo balangani. Ozo kumimona yo comme skonani. Yebisanga. Kuganga te. Nanganga. Kuganga te. Na ibinde baganga ka. Na ibisa wa chaque fois moni lion. Ya mobali. Na lion na mwasi. Nana za matata. Baka balion. Esa réponse nani alekaka matata. Lion mon côté ta ya mwasi to mobali o abangisa batuté. Balion so bangisa. Babangisa ka, mais mwasi za matata na ibisa. Poini mtamka ilo olia. Et yango esalema. Moninga na botate. Ti na botate. Te obosana na ngana botate na na mwana teta moko. Yo kana ibisao. Déjà na obokola yo. Yo comme wa mwana nga. Déjà na obokola yo. Yo sikono wa bakitanga charge na koma na koko. Po yo za lo mwana. So ngo pesa nga koko. Almost ko kapele ngani no wana. Ben non. On kapele ngani. Mais bilengi na. Non. Je suis un homme. Bisami balé to kango. Hein? Ah. Oh, on tape à côté pourquoi? Non, je peux accepter aussi, n'a pas accepter pas décision. Soussou. Ah, quelle décision? Hein? Tu sais quoi? Au sungamo to sungete. T'es talanga. Zana ipso ibinini. Bon et somba agnos. Ah. Chérie. Et somba bebo. Oh, panza pena mbombo pena boy. T'inquiète, yo kanza loko ceux qui yo pesinga bolingo te et n'a souffrir. Ah, aux hommes ailleurs. Non, détrompe-toi. Ah bah oui. Eh si. Aux hommes ailleurs. Oui. Ce que comme menacer nga pona bolingo nga na sepel sarao, winga pena o menacer. Ah, oui. Donc nga c'est étiquette ah. Mais yo étiquette. Même à bingo étiquette. Mais yo maman, tongo bala to bana kingana ozaki ni lokote. O comme les locaux nanda kunanga. Tu manges pas? Nanda ko liate. Non c'est le ba course. O la tate. Yebsanga. Ozaki na première lunette wa lunette na que c'est le Linette, il y a Versace. On a mis sous. T'as de l'argent, toi? Mais chérie, votre intelligence. Aux alentours, on s'en va Linette à Versace? Non, non, goûter. Eh ben, il y a son bélio. Mais ce qu'on y a, c'est moi, on pas bénéficier d'un avantage au papa dans un ango. On s'en bénéficie, moi, on a raté pourquoi? Yebisanga. Oh, n'a son bébé, moi, Linette à Versace. Non, assez qui yango, t'as ma message chérie. Non, la tina là, parce que le téléphone n'a pas encore la mission dans la radio et attends. Yebisanga na vandi ya poyo episa ba rapport à moi non ngai fona futele minerval nga mama na ye kunesika sa mama na sa nini eza ba mama suba boko yonde muto initianga na initial na nina kindoki ozadana mama ngamna kisongi na yo oloba ngam na initial yo ozakwa mama ba baby akufela mobali avanda ba ayoka obi mama oyo nzambe na ngai mama asisanga mayele mobali akufi yo na kata ndaku wana bakundi mobali osaka ka wana bapanzi matango ozaka ka wana bana bazokola ozaka ka wana ndako wana eko banki sote akoti peka na weso mobile ne bande kokota mama azana obi ngai natala ka mama wana non nga nzamba sia yebisanga mama wana yango moni ngai na ye na bana na ye ezaka po kamngadi nazalani azani bolole zoba moko boy soki bana na baleki basololi bazongi bo babengi akalie pondu balamba ezanga mafuta wana ba biso ke koliena mutu la iske kolinga mutu nga posa na biso de ba hypocrite yo ka ipra ko lia non na lino siko na binika bo na tongo te problème na ngeza bo problème na ngeza bo yo kana kande to kana te po nini nga so disaka bango no bina tongi bango eseni te nga bongo zo simba te esi batela ndeni yo linga kaso ini mutu fa yeba ko inaye obi mo semblante simba tela ni yo sko no zana linga so kanisa batane minga peka fona kanisa bango nemi est-ce que ça la bon sko so ngamo ibu makamla wotu na ngomba bipe namoni bango mwana mama ngai namoni bango malembe tise no ko nini yango wana nini ongo sala wana nini so moni bango ke oyebisa mama na yo so moni bango oyebisa biso banani basindili to vanda ke apona yo Luna naloba no te naloba na ete naloba na yo yo ngo bwakela na jet jet wana zo bwakela na